Et Nadine a profité de la faiblesse, n'est pas filmé à zoba image à boire dans les réseaux sociaux. Nadine a bengana papa bani nanda kupona Gabi. Gabi ba fana ba divorce na même ligne ba kute na mwasi mo ba zota na Mercedes coupé. Apesi ba mbote si Gabi na lingio na lingio te na sepela na musano je t'apprécie beaucoup. Tout ça l'échange à ba numéro. C'est comme ça que va ça échange à ba numéro si va comment resoda et tal ici Gabi que na vana na Belgique na femme seule boy na boy. Mais il ça Gabi t'es quand mère de 5 enfants moi sont comme les ala Chantal. De temps a maltraité Gabi ban na lingwa la to ba tout so mona Gabi na poto tant entre 2005 et 2006. Ba tika la mona jamais Gabi n'a sourire aux lèvres. Et Gabi tant kuta pasteur na moi siné en plein débat en flagrant délit choc wanande et même na AVC. Mais Gabi zara olingolo ngolanda ko agité parce que ebeka okene wa pineta o akomi na mo simo ota olingi. Ba virer la Gabi 30 000 euros na compte na ye pour ba déclarer qui est handicapé mental. Gisèle a salé limbongo à Gabi a exigé Gabi a payé sa 10 000 à 7 000 euros. Gabi a dit mais dans la 3 000 habité paye sa double paye sa pasteur. Gabi a payé sa 7 000 euros. Ba sombi sa Gabi d'instrument d'église. Ba sombi sa ba meuble ndag. Ba sombi sa na voiture bébé que Gabi a pour sa té. Yon boka na voice papa ba Gabi a dit que ba zongi sa mutu ka mo na ena ba mbongo na biloko na ye. Gabi a zoka choc tangu Gisèle a ebisi na longo lizemi pour ba singa moi na obota mana malformation. Gabi a dit pourquoi il dit que na vie na bota te na zana moi na te. Et le moi na bota na po anini moi na bota mana défaut ba kis na no sa tata ba sibo simba olinga na bota moi na défaut. Et choc wana na ndenga kutaka moi si na pasteur en plein débat derrière provoqué même Gabi na AVC. Donc il a vraiment pas si moi ça boy robota na yo ai sûr que moi na robota mana défaut choc wana ndi sala Gabi boy et provoquer AVC. Blessing moi la fille à papa veut dire nion sur papa yé tout ce qui est à papa est à elle. Paul Monde autrement dit Porsche qui est un modèle chanteur Android monstre blanc. Page les amis together toujours. Miros Bintou na London grande sœur propre ya Willy Chimalanga. Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota vraiment sabone Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota vraiment sabone Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Azekomera Kota vraiment sabone. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information, de l'investigation. Nous avons été investigués sur ce qui s'est passé, sur la vidéo compromettante, la vidéo choquante de Gabi Kiwaka. En tout cas, s'il faut parler d'une vidéo compromettante, c'en est une vidéo qui met en cause le travail bien fait, bien battu par cet artiste comédien qui mérite le respect de sa communauté. La personne qui a publié Gabi Kiwaka s'appelle Nadine. Azaki moi ça, il y a Gabi période Monko. Mais avant d'en arriver là, n'a expliqué bino comment que Gabi Kiwaka a commencé la poto. C'était entre les années 2005-2006 que Gabi Kiwaka ayaka Belgique. Et pas moi si on a bengi sakaye comme on est Chantal. Oui, il a bengi saka Gabi. Mais à chaque totalité en bon côté, à chaque bon ndambo, Gabi Kiwaka a rajouté mbongo.
Et puis avant Gabi ya Gabi abalakai nakin et Gabi ayo ya libala. Bakutana na Gabi ndeni. Bakutana na Gabi na hôtel na Memling, hôtel Memling. Ba Gabi bazaka na ba divorce, bazali ko sala tournage. Ndenge zaka ba vandi siko bazui moi repos moi break. Ba moni moi si moi azotambola na Mercedes coupé moko. Amoni bango apesi bango mbote, c'était Chantal. Ah, FC Gabi, ah, na sepela non sala na théâtre, bona boye kande za la sokuta na star. Et a sengi Gabi numéro ya téléphone, Gabi va pesi. Bayo solo là et lobby nango bayo kali rendez-vous bakute na Gabi. C'est comme ça que moi c'est na FC car c'est pe na yo nga na na poto na la femme seule. So lingi na obengi so trouver na biso. Gabi pa yo ndima offre oyo Chantal wana salaki balingana et na éviter chez moi ça ndo kin ou pas mais balingana ki na ye si entre 2005 fin 2005 début 2006 a eu kobengi sa Gabi na poto mais Gabi participera financièrement pour la réussite ya voyage na ye. Gabi tango komi na poto za va na Bruxelles. Et avant dit Batunyo so oba mona Gabi ton Gabi qui n'est libala na e. Ce oba mona Gabi 6 fois. C'est que 6 fois nyon so toutes les 6 fois oba mona Gabi. Batika ko mona Gabi o sekate. Non ba mona Gabi na sourire te. Depuis Gabi a kena libala. Parce que ton Gabi a kena libala et pas Chantal. Chantal c'est que sa femme seule. Mais il s'est été que Ada mère de 5 enfants. Gabi Tangwake a remarqué que Chantal est mère de 5 enfants. Et Zaki Soke Nanda Kwana Okuta Gabi avant d'aka na coin nae, moi je suis en banana et na coin na bango. Et ba vie Moussoussou, Yaling Wala, Obaeba et Gabi, ceux qui ont vu Gabi grandir, bah comment Kobengi c'est. Question A, c'est de fouler. Et au moins, peut-être on va présenter pas mon tour, peut-être notre ligne ou allemand. Oh, mais ça, la théâtre. Oh, ouais. Ah, mais il y a un triste, boy. Moi, bah, les Kissika, bon, aussi, un moment, on va bien à maltraité. Moi, si n'a pas nané, bon, maltraité. Si l'Iba la wana et si maraté, Gabi, aïe, Kolongwa et si makito en tout cas. Et tant Gabi ayo longanda kwa Chantal tellement simba quitté a commis qu'au vanda na Saint-Petersle. Parce que vous en avez Belgique pour ébi Saint-Petersle. A comment vanda na Saint-Petersle et Azaoza a appelé mingi na gare de midi a te kabasede a fait dans la salon a senga ba congolais mbongo jour musukutu Gabi azaye ko tambola na hiver malili aotambola makolo mtu mwa leki atali abi Gabi azaye na mwa camionnette mwa bo klaxoni abi ok wapi abi na okenda mamoni Gabi aotambola makolo abi na memao mtu mwa memi Gabi akatiki parce que zo vanda na Saint-Petersle wana eleka nango pe mtu pas zaka marié azaka na mwasi na ye na bana na ye. Et quelques temps après mutu amemaka Gabi na mutuka na camionnette akotiki akendaka otiki na Saint-Petersle ayo ozoba problème na mwasi na ye. Mwasi na ye mama bana na ye Nadine oyo a filmé Gabi. Pobo mona ke yem ta filmé Gabi botala ndaku ya Nadine ngo yeyo botala ndaku dae bota coin o avandisi Gabi coin yango bo mona fleur wana bo mona tapis kiti bo mona décor kota télévision. Nadine oyo azaka na papa bani na ndaku
papa bana comprena te Nadine a comment mener vie dure. En tout cas, et si marate bayoka na rate, a bengani mobali na ndako. Mobali aye okende. Nzoka neta on a dit non na so bengana papa bana nae, ba koma déjà na relation na Gabi. Wana Gabi déjà à longwe et pas Chantal a koma na Saint-Petersburg. Nde Mtwana to ba bengana na ndako papa bana Nadine. Gabi akena a remplacer na ndaku ya mtwana wa memaka na camionnette. Bon soki Gabi ayebaka ke mtwango wa memika na camionnette na za relation na mwasi ne, en tout cas na yebite soki mtwana pe ayebaka me mtwana ayebaka te poso ayebaka ninga ko mema Gabi te. Bavanda na bango pe Gabi akoma ofunda pe na ndaka Nadine wana vandi akomaka kutu prêt pour abala Nadine. Mais au moment où Gabi alinga ya obala Nadine wana soki entre 2015 et 2016 eza moment où le pasteur Obomo na komone pasteur Eustache ABC Gabi okoki kobala Nadine te, Nadine aza na misala mabe. Ce pasteur que vous voyez, pasteur apôtre Eustache Kundenga, zelanga na opesa yo mwasi mosusu fo bala sœur ya église. Le pasteur Eustache a proposé Gabi Kiwaka abala Gisèle. Gisèle a outa Suède. Gisèle na Gabi babalana le 8 septembre 2017. Le 8 septembre 2017. Basali mariage, bakomi na ndaku. Tangu Gabi bakomi na ndaku bazao sambela ka na église ya pasteur Eustache. Jour mususu pendant que Gabi azaki kovanda na Saint-Petersburg, pendant qu'azaka ko traîner na gare de midi, pendant qu'azaka ko senga batu mbongo na ba salon, Gabi akutana na sister moko ba sœur moko bazalaka mibale. Donc deux mamans congolaises. Ba moni Gabi a oteka ba CD. Moko alobi oh pourquoi bango bazo pekisa tosomba ba CD ya pirate mais Gabi ango oye moko a oteka sou ba CD pirate na gare de midi. Sko aloba ki makasi bat bayoka ki babaluki batali Gabi. Gabi pe ayoki a se gêner siko a approcher bango. Ake a yebisi maman wana mususu o bazaki na sœur wana o alobi bazaka de maman na kati ya voiture. ABC, ah maman, au moins si au moins mutu aoteka boy, il faut luko eba pourquoi mutu aoteka boy nana ba difficulté moko énorme. Na oteka on pour laisser roter. Yo la mon nous a moi calme, nous a moi silencieuse, conseiller ndeko maman o boza na e. Oh, ne lekeli maman na bi Gabi zo ba boy pa ni ba difficulté nini ozana ngoyo star na biso. Elle dit ah maman tika va promettre belé nazo souffrir boyena boye moi c'est bengalanga sikoyo ba comment déjà ko créationner pour ba kende muninga na sisa to kende nde maman wana aisi Gabi comme ça tout ça l'échange à ba numéro on est ba saka échange à ba numéro tant on va kaboni maman na comment obenga Gabi atuna ki ekutoze koloni maman na pepsi aisi kenga na mtabandundu lokwa Gabi pasa mtabandundu Gabi maman ayambi maman na koma obenge pangi Gabi ah na moni yo za ya na koma obenge ka ya koma obenge ka pangi nde maman na tanga ka obenga Gabi ayo ko s'ouvrir a fongoli moteme pa maman na expliquer maman na 1, 2, 3, 4 ya vie na ye ndenga yaka libala et pas Chantal la mère de 5 enfants a maltraité et a monissé à toutes les couleurs. Nde maman na tourné moi si on t'a dit son na poto Gabi abi oui à chaque une partie bon on a na chaque une partie mais avant na poto na balaka e mais
ayebisanga te kaza mère de sien kofa to na ye awa en tout cas esimba te babengana nga na ndako na situation mo vraiment délicate na ovanda na studio nde mama wana alongwa kenda otala Gabi ti na studio kota zaka ovanda amoni kama studio yango akutaka éponge Gabi ola na éponge ya pamba batie na se Gabi ola na éponge na mwa kiti mo boye kutu ya mabe bilambaka bongo elekeli mama na tous les Gabi okomi na condition boye panya bien mama kande na expliquaki yo mwasi boye na boye simbaki te bao maltraité nga bana na ye ti aya bengani nga mama nazala so avandi aozwa coup de fil à Gabi obengi pangi yaya nana besoin na lamba ta ndunda nana mbongo te mama natindela Gabi mbongo selon pe possibilité na ye nana mbongo te na ye nasombelo kolia donc Gabi azala kosenga mpenza bato mbongo na gare de midi bambongo wana baopesa azokotize mosusu aobomba ofuta loyer mosusu donc ka bongo c'est comme ça qu'il vivait na ndenge akosalaka Gabi bakutana na Nadine alongwe sikoyo na Saint Peter sule wana akomovanda epa Nadine en tout cas nayebi te soki bavanda na Nadine combien de temps bavandaka epa Nadine jusqu'à ce que pasteur Eustache ayebisi eke yo okoki ko bala Nadine te sikoyo mama wana oyo bakutanaka na Gabi bakabona babunga na bango pete po Gabi akende epa Nadine bala esimbi te ake basali pe mariage na Gisèle mwasi o pasteur apesaka ye nde yo osalaka jour mosusu Gabi bakutani na mama wana bayambani nde nini ça va naza bien nabalaki boye na boye mekala tomona na kala esi ayaka ko pangi yaka ko ya nanga nakoma osambela na église ya pasteur Eustache Kundenga église yango kombo nango Plan Succès à Jésus-Christ. Église Plan Succès à Jésus-Christ. Eustache Ministry. Ndi yebisi o pasteur Eustache Wap yebisi o yo alakisi yebisi o. Mais pasteur waza aventurier. Pasteur oyo zo lakisanga autaka Angola. Bazalaka na mwasi na ye mo fiancé na ye wana bunda aya poto azalaka na Hollande nde tanga komi na Hollande nzambe asali fiancé ne grâce abali pe pasteur fiancé ne pas comme kosala pasteur pas osala ale fiancé na zwaka mbongo atindelaka na ye Eustache pasteur Eustache kuna na Angola ti fiancé ne na ye obengi c'est un pasteur Eustache akoma na poto koma na Hollande moi si ne on a bala pasteur azu Eustache avandisi kana kati ndako na bango pasteur ayebeka bayambi mupaya ndeko moi si na nzoka ndeso pasteur wana ke musala mama pasteur batikala na Eustache wana basala ba vina on kana kati ndako pasteur si yo sala jo mususu soki tiko bandimi bake kuna to bakutela wana nzela ba pasteur Eustache azaki célibataire pa utaki Angola Yesu pasteur Eustache akutana batu a présenté batu maman pasteur wana ex-fiancé na le quoi maman pasteur o bayambinga ba accorder une hospitalité mais maman pasteur wana lo comme ça batu batu ba remarquer que c'est la pasteur Eustache jour jusqu'à ce que mukolo mususu sœur Mobo église a surprenant ba on a faux position. Et si il y a que le pasteur a eu en flagrant délit na katenda kunae et réputation na yé pasteur Eustache o et bébara na Hollande alongwa pe kuna na Hollande kima kenda Suède nde tanga ke Suède ne place yé ba kenda ka oyeba na Gisèle pasteur Eustache wana azalaka mobile à Gisèle pasteur Eustache yango ayo longwa atik alongwe Suède ayo ya Belgique Gisèle atikala na Suède nde Gabi alingo bala
pasteur a proposé moi si elle a souhaité ne ba beng saka Gisèle ezaki bongo tango siko ser wana abeteli Gabi masolo wana o efungoli moi Gabi esali moi ndenge mobo Gabi Koutalobi mais malgré ces moments elle a déjà bala changé na maman n'a bien les caractères de quelqu'un se sont forts à changer ndeni et les canons si n'andenge Gabi ayaka ko surprendre moi si na Gisèle na pasteur Eustache en flagrant délit na katianda kwa Gabi na Gisèle a na bana na yeso ki 3 et l'équipe avant Gabi oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela bisika nyonso zali à surprendre pasteur na mwasi na Gisèle azwaka zemi ndenge ezala oke échographie batali mwana bamoni mwana zana malformation mwana obotama na défaut nde esalaki Gisèle alongola zemi ya Gabi soki mpe akutaka mpe bakuta baloba mpe ke mwana ozana défaut solo ngai na yo toyebi te Gabi mpe ayebi te ndenge alongola zemi ya Gabi eaffectaka Gabi sikoyo ntango Gabi ose plaindre comment kolongola zemi nde alobi elongo baoza bakisi na théâtre olingi mwana nga botama na défaut boye na boye eaffectaka Gabi azalaki nao na bastress mwasi alongoli zemi mobali atuni olongoli zemi mpo ya nini abi baesinga mwana obotama na défaut et semaine suivante nde Gabi ayo surprendre mwasi na ye wana Gisèle na pasteur en flagrant délit et ça là Gabi trouble mbala moko moto ezosala esu bien te akoma oyoka bien te ntango aka hôpital babi fo bafungoli motu batali cerveau nde basalaka Gabi opération ya motu ntango basali Gabi opération ya motu docteur ayebisi Gisèle que dans les jours à venir Gabi a okoma na trou de mémoire, a okoma na problème mental. Pourquoi? Parce que chaque oiseau qui est makasi a okoma na trou de mémoire, petit à petit a okoma dépérir et si a okoma penza abandolo ba sou bien te si a abandolo ba te si a obanda kosala sel toilette na bilamba nde era osala que bafuta Gabi 30 000 € après opération na parce que ba déclarer qu'elle handicapé mental. Ba pesa Gabi 30 000 €. 30 000 € wana ba vira yango na compte ya ye moko Gabi Kiwaka. Mais tant que Gabi a bimi hôpital, moi c'est Aïbisa Gabi te que ba bisingo comme na ba problème ba perte de mémoire et tout Aïbisa ka été. Gabi tant a bimi hôpital à se rétablir, à se ressaisir. Moi c'est Aïbisier pour Gabi mon an que ba pesa ka 30 000 € nae. Mais moi c'est Aïbisier que il faut opé sa pasteur dim. Gabi abi a na pesa pasteur dim kwa nini mbongo nanga na s'organiser non moi il faut payer ça 10 mais à la bongo maman c'est pesa pasteur 7 000 €. Gabi a dit oh 7 000 € 10 mais à la 10% il faut na payer 3 000 € habiter il faut payer ça double. Gabi a juste 7 000 € à payer pasteur Eustache au pasteur Eustache a dit si Gabi yo il faut banda refuta loyer une église ba soumettre na
qui partenariat à foutre à loi une église, comme un partenaire d'église. Nambongo o a Gabi Azouaka. Ba sombisi Gabi voiture alors que Gabi abandonne pour conduire. Voiture au boyoka qui papa ba Gabi a sali voice. Abi ba sa voiture en moi nae. Oh grand frère Gisèle, alors ba bon na abozon sa voiture. Ba sombisi une voiture a tikala au conduire. Et ça a dimanche, bien mon boy, bata Belgique pour que nous sommes bilo sur la Clémenceau. Sur Clémenceau na bino wana. Ce qui Gabi a outé dimanche, batin dake ba course. A que nous sommes ba cotis fumé, ba dendo fumé, ba viande la kosom ba biloko. Ba course wana so Gabi ça la ngoma ko eleke la bato. Mais les Gabi ça la ka ba course. Gabi so benge na tongo waka na sukola bana eleki la batu. Oh Gabi bana na mikolo bongo yo sukola bango na sukola bango madame abena sukola bango. Gabi a devine mobi masalaka ba course depuis 2017 ne baba na Gisèle pour Gisèle a benga na Gabi na ndako na août 2021 ezaki ya obombana. Mais le 2 janvier 2022, il faut officiel à officialiser vraiment légalement qu'à Bengana Gabi. Et nous, les Kilabatu, les Gabi sous la banne. Gabi sont au tambola, n'anzela jamais monnaie moko. Il faut monnaie canaba à Gisèle. Mais Gisèle a zaladé parce que Gisèle a soit qui moussala, soit zongi, vine et cana pasteur stage. Choc wane leke makasi. Gabi na 30 000 euros na wana neza na banque wana. Moi c'est utiliser somba biloko ndako ba bandela ko meubler ndako a meubler ba chambre bana Gisèle. Yé mon kuta sala tala mbongo elo amalonga te ba salela été. Yé chaque fin du mois Gisèle a payé 50 euros. Pour un abonnement. Tant on est et s'il 30 000 euros, nous moni va bengani. Mais, n'est pas payé ça Gabi 30 000 euros, bah n'a fout à elle bosso 1400 euros chaque mois, chaque fin du mois na social. Si le coup va déclarer qu'il Gabi handicapé mental, bah yo longolae. La sociale, bah yo côté na vierge noire. Bah toi Belgique, oui vierge noire. Place va foutre à handicapé. Donc place va foutre à handicapé. Vierge noire. Bah comment on fout à Gabi 2000 euros. Mais na 2000 euros na ewana Gabi. Alors, vous avez 50 euros. Choc terminé les kema makasi. Avant ba benga la Gabi, na ba choc azena moya mutu. Ayo osala sous AVC. Siko AVC on pesa la sora tambola tamboli bongo atitibaka. Au mona koi Gabi. Et puis petit à petit, bah tu peux remarquer que Gabi a commis un problème en tout. Dans Atiti Baka, soit à Tamboli à Koué. Gabi. Quand on s'y colle, le corps va prévenir, moi si que dans les jours à venir, on commence à problème tout. Moi si pas comment remarquer que Gabi a commis un problème en tout. A commis un trou de mémoire. Opposé likamususu ya lobi likamususu. Au retourner boé ya lobi boé. Des mois si siko ba yo se concerter la famille na e. Babi yo ovanda kaka boé.
mutu basini nyonso bapesaka na hôpital yango ekomi kokisama comme na trop de moments mpo gabi yango aloba makaloba eyokana lisu te ntango abima hôpital ezalaka so omoni ye booswani makambo aoloba mais omona maloba eyebima lokwa ya mwa moke mais azali quand même koloba et puis likukuma eyokoma makasi siko gabi mpe nde toloba bwakoma na likukuma en plus aloba makambo ayebi te bato ebele mpe kutu na Belgique babia bakoma obwana bango kosolise pourquoi parce que aza akokosolo likambo kwa mpo akomprena lisu makambo te olobi ne boye ye alobi nde mosusu nde bato bakoma bango koevite nde siko ntongo baye obengana ye epa Gisèle na août 2021 donc voilà Gabi a comment et pas petit frère nae je crois dans Zodegen quand na Belgique on a Zodegen moi si j'étais la bengane en août 2021 et en septembre 2021 Gabi na petit frère ne bakindaka mariage moko ya moi na lingwa pas balaka na Bruxelles bakuta pe na ba lingwa la ba pesi mbote ba sololi ba seki mais lo ekamusia batu so Gabi apesi batu mbote ndeni ni kalabi mo benganga te bobo kisanga ba pointe Gabi to bengo ermo mamonika Gabi fukami avandi na si akomo nguluma kana neti ba bebe ba ngulumaka oh elekela batu nyonso batu batu ni ndeni akosala boye batu nsu babi oh bomino boye bitazala comédien batu nsu babi te boki comédien mo ya boye mutazabo ya efeti yangu akitala mabela ko monguluma lo roi bébé asa ba jete lo roi bébé bato mona ngo si pe me ba msuba tshaka ngo kate le kana ne ba yo mona lobby nde na saki le mana na la kisi situation Gabi asa ngo ba pesi nga pe numéro Gabi ba na tongo na obenga numéro ne le kate aoyamba te. Ah, Nadine, c'est pas gentil ce que tu fais. Gabi, c'est quoi, comment on tambour? Nous, bon, on a comme des rois, Libo Max. Ah, il est presque perdu. C'est quoi, qu'il n'aura pas Nadine, on a parce que Nadine a dit moi si nae. Le quoi, Gisèle a bengana, le quoi, pasteur, m't'abi ça, Gabi, aboya Nadine, baboya Gisèle, tu sais, qu'on espérait, bazongana Nadine. Peut-être Gabi a comprendre que n'état au hasard na moi si pour linguer comme moi passe mais Nadine siko yo soki Gabi a ke kuna pesa ke mo fufu aller a salisa ke ba vidéo a filmer ou la xaninga comme un état au maman et qui to côté a quand même mobile bo vendre ni bo partager en intimité za quand même na mo ba retenir so bengana papa ba non na ndako bengana papa ba na opona Gabi mais lolo ko comme ça Gabi lo kwa eloko sakanela te pour se moquer ou comme c'est objet moquerie c'est méchant et puis tu te dis que ou à moi Nzambe Nadine c'est regrettable ban lingwala il est grand temps pas zo kufa Gabi à moi lingwala moko na bino ba te be ba bengi Gabi wana za moi lingwala fana na venir keti Gabi wana c'est vrai pas mon ba riche te mais Gabi a kolra na mama Nzambe abana ko bina ba théâtre ba kaneton ba danse ba kaneton na ndenga yo sala groupe évangéliste mamu lancer cagnotte pour na Gabi on a ko lancer cagnotte mais bino mon faut manifester volonté c'est vrai Gabi a sala ba mabe a sala ba bolamu ni ne parfait ça mabe a sala neti moi à mobile non a me marqué na camionnette né donc moi si na bengana ka na ndako pour na Gabi ce moi si na Gabi ba yeba na circonstance nini eyebanité mais oh les cas et c'est les cas oh est commis et c'est commis Gabi a perdu pour na ngaya mon humble vie na moni que Gabi fazo ngakin oh bien la vie à poto Gabi au kokate on s'est rattrapé parce que il n'a jamais été heureux en Europe. Basigno son mis ça tout au Gabi à vivre là-bas on a poto on t'a rendre heureux à rendre un fils comme petit sourire sur les lèvres à Zati. Gabi n'a fait que souffrir. Et basi ba bengani tant ou kutu ba kepa moi si on a Gisèle ba ebisi que
azong sabilo a gabi ko benga mobile neta ote biso ki bon insister na obenga mbila na oyebisa mbila ke gabi akomi ko saba trouble na ndaku wande bongo na pe ba okanga e ba privé na liberté ba kotisa e na ok na psychiatrie avant la place ya basona batama boma pour non kosi les pe makambo ba tusiko pe ba bangi ba moi c'est que quoi pourtant ba mbila oya ba tout le monde so benga ne ponya ba ça ba trouble na ba okanga bi ba china centre batama boma. Donc moi je pense que beaucoup ça le nécessaire ba la lingua là boluka gabi pour na rôle ba comédien na yebité ce ba en désir. Mais je crois que la communauté congolaise en commençant par ba la lingua là tout ça quelque chose pour na gabi kozwa gabi kozongi c'est na Congo pour ayaki na di poto ayaka libala simbité na ba craquage à poto na malili 100 mois si wana muto lambelo to wana encadrement te ça ne va pas aller, ça ne va pas tenir. Sikoyo soki penda Gisèle a bengani Gabi parce que Gabi ne azo kende disupe ne metto ba ko comme on misundela na bilamba a bano sala ngo kalami ite ne famille ba ese ke sikoyo ovandi po bano sumelo na ndako asuma na bilamba oko mabonne na vie bengana e ndo moni ba influencer na Gisèle na bengani parce que malgré ma benyo so bazo sa Gabi malgré Gabi a kanga mwasi na pasteur na mbetu Gabi a na choité po ebe kenita o azamo so lingete ok wapi au bandela wapi afanda ka wana po babala na mwasi na légalement bah si qu'on a procédé à divorce. Pourquoi procéder à divorce et zo aboutir parce que tant ba kenaka tribunal bazo ka moi si on a des mieux ko senga divorce mobile neta ou alors que bobala na légalement neton ba tuni mbongo siko ya Gabi moi si alobi ke Gabi mutasalela ngo Gabi alobi ku dans la tribunal ya sela mbongo te mutasela mbongo moi si a énuméré ba détail de moi c'est ça pasteur 7000 ba sombi c'est ba instrument ya église moi ça sombi c'est ba meuble ndako mais siko moi ça lobi Gabi a fait sa preuve que yem mutasalela mbongo wana po ba viraka mbongo wana gouvernement belge et viraka mbongo wana na compte ya Gabi. Moi, place on est à moi flou, place bas à moi arrêté. Moi, je pense que Gabi faut qu'on a Congo. Papa n'est pas maman n'est pas en vie. Si Gabi a son Congo, bah qu'on lui crée moi cousin moi, pour Gabi à moi libosser pas bon. Moi petit moi, bah vendre d'année à l'année, à souko la cahier, à contrôler la cahier. Le fait que mon papa n'est pas maman n'a cause un impact sur sa santé mentale. Qu'on va encadrer, bazolandele, bazoselenyo sur bando tambola te. Et puis le plus important c'est que qu'on va même peut-être tenter la prière et puis toi nzamba grâce nzambe ya miséricorde à quoi ko restaurer. Bande qu'on a ba comédien. Vi obino boluka ya pressé bokeba parce que mama Gabi oyo eza moulaye ngai chez na lancer cagnotte pour na Gabi na éviter mais il faut non azwa Gabi mo parce que nana numéro ni na éviter ka ce pour maman mutunde zo sa ke a oyamba téléphone te bien deni numéro ni pesa na WhatsApp azonga na famille na e Gabi a quand même une grande star. Il a servi sa nation, il a servi sa patrie. Il a égayé notre enfance. Il a égayé nos vies. Il nous a déstressés. Qu'on s'organise, qu'on joye, nous atikano bi tambola. Ne ba filmer, ne ba tambola pour nous donner un trou de mémoire. Qu'on encadrer, qu'on vende tes places moko, qu'on luka moyen. Tout s'organiser parce que la communauté congolaise n'est dans la communauté la plus bénie, la plus compréhensive. Communauté moko émue de compassion. Tant bande nation nous sommes dans un problème en tout cas toi assister à bango, toi assister Gabi qui waka azongane Congo. Na poto au sala et le côté au se rattraper te. Dites-vous que moi si mon lingete qui star n'écoute et tali moutouté na poto tane ba sala ba comédien beau changer vie beau changer manière na bino vivre
boyebi ke sai kaka ndenge aza wana soki ka sai akendaka poto akimaka to sai alukaka mwasi ya poto ndenge bino ebela bacomédien boluka basi ya poto na mwinda mais lelo akoma fiston sai te mais lelo akoma le patron de tous les artistes et comédiens te nde ye mo amibengaka. Il faut savoir compter sur ses propres forces, sur ses propres compétences. Bolingi basi ya poto. Et le bilan de ta moro po beng sa mobali en Australie. Visa 7000. Luka avocat 3000. Tant au somba billet. Tant au banotine de ba mo rolia au komata na ba 20000. Siko beng sim to bon en Australie, lobi ya boyo. Basi bele bana bakawana o bino mibali bo décevoir. Mibali bele bana bakana o bino basi bo décevoir. Bande ko ba comédie bo changer. Ce moi ça yo linga on a kin. O moni ke simba te. Tika na yo, boya na yo. Est-ce que boyo ka li souffre piché kinkela? Oh yemba nzambe nanga, shilo nango zawa pie. Non, il est binon, les soldats frères piché kinkela. A commencé moi en Allemagne. Ah non. Et à passer. Bah, voilà, beau s'organiser. Beau s'organiser. Beau jouer au garder à moi la ligne voilà. Beau belé na poto. Boza partout na Belgique wana. Bol kono bo encadrer Gabi ti comme samba boy. Gabi a koufité aza enzyme, aza malade, a ba problème mentaux et a sala visa ti baratambola tambola koi. Donc ce ba yebaka à venir mais Gabi penza ngoya poto te popote servir une lo te poto kundi. Jean-Pierre qui baisse des Panama, Marie-Jeanne qui baisse à Paris, Madoff à la marine de Bruxelles, vacation qu'à la maître salopard, papa n'était là qu'un jeune à Mireille Titer. Élysée. Oh mama mama na lobé, mama lele mabondela, tolo na se, mutu pe na moi, olemba te mama, lele mabondela,